Bienvenue là-bas, la union surtout à lobby. Passage obligé de Makam. S'abonner. Kota na chaîne la Makia TV. Alors, union surtout qui te connaît les Ganapuna. Bana Braza, Bana Kini, partout dans le monde entier. Balobi s'abonner massivement. Hein? Quelle chaîne wana? Balobi Makia TV. Makia TV. Makia TV. Yom Toga Star. Wa artiste ya Simanda. Oh, les ratés. Passage obligé pour na kofongola lumière na mutunyo surtout. To suki kana ba comédien te. Toza partout. Oza la pasteur. Wana événement zo sala. Wana posa ba lobela ngo to ba leksango na TV, to ba leksango na ba réseaux sociaux, toza wana pona mutunyo surtout. So kana posa na biso benga kana ba mino eza na bonde kona. Toza mu sala. Oh, nga ya décoration que gens veut artiste. Les gars la TV basa la commentaire et que les gars te commentassent. Balobi ke yo moto la kaya trop on a comédien pour ça comédien d'aboute. Hein? Chaîne c'est comme moko Makia TV. Toi na posa na bino ba artiste comédien, ba musicien, ba danseur, ba toi publicité bino ba tunga ba c'est la bino ba publicité. Boya ebele Makia TV ça wana pona ko corriger. Taka biso ba toka ba papa li ba kunga moko lomane ma porte peki aba seigneur des œuvres na za wana na Makia TV. Ah, Sa Majesté, merci pour la chaîne. Oh, Balobi, Makia TV Makambo. Makia TV Makambo. Oh, les lagues à trop. Hein? C'est qui comédien balabala. C'est comme balabala. Yaka na Makia TV. Oh, mon a vrai chéri. Oh, va passer. Yo, mon émission, moi, ya pauvre. Et Zala, mais Zalate. Oh, to barate to lobi, oh, to fini. Cette fois-ci, Brazzaville paix. Et puis, na Makambo. Balobi paix. C'est une excellence pour le logo pas na Makambo. Donc, à fond, il va compter pour la musique surtout. Artistes, comédiens, musiciens, danseurs. Boya qui est belé, pasteur. Boya qui est belé, qui ça qui toko makasi. Talakaka, monakaka, teveni makana. Ah, ya boza kana Makia TV. Makia TV. Chilon. Makia TV. Ngongwe. Na Makia TV. Voisin la ligne ça. Back my people. La place me donne. Ajoute. Artiste indépendant TV. So TV tu vas y l'autre. Merci beaucoup. Donc bah bien que c'est un spectacle que qu'on a pas négligé en tant que leader à groupe Bonjour na ba téléspectateurs nous sur balinga que mission passage obligé avec son Altesse le vaisseau toujours ah on est au découvrir makamba qui to connaît lenga bien mission bien ba théâtre bien makamba toi qui to gozo les kaka na Makia TV. Vous s'abonner, vous partager, vous aimer, vous commenter, vous rire, vous critiquer, tout ça pour la biso. Tu vois, bah n'ingénie m'balassi mais bon ça tu as combien bisa babi toujours Makia TV ne makambu. Lelo ezali journée tout ça yamba sur grand star na biso ya Congo Brazzaville ou azali président ya groupe avoir faire des Brazzaville pouvoir en place. Beaucoup découvrir pourquoi pouvoir en place. Pourquoi le savoir-faire? Babi lelo makuinda sans oublier maman baza ya makunti mabeti na bosanité yé mon grande sœur propre babi alliance pirate na RDC sur na bosani oriana la belle chancelle c'est que mangambo ekende bien té babi Beni Vanessa coordonnatrice ba beauté la fille à pembe toujours tout ça awa esika pito sala ramusala qui toko place wapi to présentaka ba artiste ba l'homme de Dieu babi ezaka pona ba artiste te ozala pasteur ozala nani ta business olingi to lobela eloko na yo toza disponible na kati ya émission passage obligé dans quelques minutes tozo yamba artiste na biso président ya groupe les savoir faire de Brazzaville na hotel ko lobato ko yamba président bonjour président. Oui, bonjour, son Altesse. Bonjour. Non, tranquille, Nangolan. Santé. Dans le temps, tout le monde a des santé qui toque. Vraiment, vie santé qui toque, biso yo na passage obligé to sepelu ko yamba yo. Toza na biloko ki toko to préparer ko tout na yo par rapport ya ba fan au balandaka émission passage obligé na ba fan na yo moko. Ba fan ya le savoir faire ba découvrir qui est Papa Boumanga. Ouais, comment de plaisir être partagé. Donc on a c'est bien n'engue vraiment accueillir ya mingom kwa lelo émission donc parce que na aussi dans vraiment makasi. Le journée nanga vraiment boyer donc photo pesa mbifo et au sala bien na batu oyo ba mona ko ba bi komboté au se présenter devant bango et au sala bien ouais bana braza bali bana dolisi bana ponto bana nkayi bana lutiti donc bomanga les moto pamba les bateaux de Moïse Nzambe charge à Kongonga yo donc
veut dire ta bomoni nga boy seke makambo eza donc to yi point to pese industrie makambo ngo parce que ba tebe ba côté makambo ngo ba soye ba kututé donc bozoye ba sko tinendia côté makambo vrai il fallait écouter na biso quoi na pese bien quelque industrie avec une nationalité ça et ça la bien oza président to leader bon nga na leader pour personne nga minga bien leader parce que président eza moto asa donateur na kata groupe président moto oyo aza donateur ndé président na président mokolo groupe ndé leader voilà leader parce que yo moto zaka leader bon to toka ba place avec président parce que biso moko moto to zona soin ya ba groupe na biso to na bato yo basunga ba biso te et voilà pourquoi tu benga ba leader président c'est tout président ya pona obanda akale Mokala. Na groupe nini na Congo. Bon, Tomina Bandi depuis 2007. Depuis 2007, mon talaksanga cinéma na nikuta ngo isakufa utadi akufana ye. Donc avant to yeba zoro ba belle kikejo, yana kumena kine kikeji. Yo. Ate, viu na l'accent théâtre kumena kikeji. Na mukondo, do bato na mukondo, bana mukondo na piso na mbote na premier mukondo. Donc makamzo loba 2007, 2008, 9 donc oui nous sommes là qui voilà donc on vient d'avoir kufanya kiki na kufi avec comme kusebu truc est belé donc tabana groupe na keji est-ce que c'est normal que ça artiste so za artiste est-ce que c'est normal que ça la musala mususu ou bien so za artiste que ça musala musuti bon c'est obligatoire quand on a star faut ça na ba mais si mais star quand makana domaine no art on a c'est bien sûr moi domaine art eza demandé ni bureau ouais bon imaginez na ndingi to bina biso na Congo Brazzaville cinéma ngo pona to liana no boy makasi boy ezati point non mais ba donateur bazati do bazo chak ba konza mboka ba chak kate na cinéma ba konza mboka cinéma ya Congo ezia kolala parce que ba konza mboka ba kipara biso te poni ba kipara bino te bo ba kipara biso te bo mais tout le monde a comédien musuba uta ba pays étranger ba yakaka pourquoi pas bazora bana mboka bona ndinga mabete mundi mboka na biso eza ba préférer ba sunga mota uta libanda ke bino bana mboka et du coup ce que bino bana mboka tango bozo empereur ba comme so ko approcher bino ba c'est la rabisto na force na biso bino moko ouais pona bango ba tse biso quoi ba tsa quoi OK donc tango zo mona dia moto azana talent approcher soutenir pona bino. C'est pour ça que nous avons un théâtre, mais nous avons un peu de et que ça, nous avons un théâtre. Bon, en fait, au moins, nous avons un art. Nous avons un art parce que nous avons un ça toujours. Donc, on a répété chaque mardi et samedi. Nous avons un évident que mardi, il faut que nous répétons, samedi, nous répétons. Même quand on a ça, il y a un star. Bien. Chef nanga yibiki na star. Donc du coup yemo ko to pe apanzaka sangoki donc je salue le président nous c'est le motafanda ba maboko pété aigle. Donc il y a maman Léa Ngouli, le chef pour des chapeaux ndemo ko sala aibi a compliqué oté parce que to yeba na monde aussi. Mais ce que ton bino moko ba leader bozana na mbongo te. Mais quand même bozo fongola ba groupe bozo si bozo détruire avenir à bana te ou bien bozo freiner bango te par rapport à sengaka moto ya entreprise eza dia na pas mais bino pas exacté quand même bozo la ba groupe bozo vivre ndeni mais ezaka l'organiser que l'école tant qu'on est dans l'école yona au bani na première préscolaire au niveau dans les athées d'abord recruter bato na ba salate voilà au moni na ko zo dia moto nani moni moto biso zo ka bato na ba salite to pese bango connaissance à cinéma. Tant on a connaissance on a yesko pona abima na kati nango et passe alors qu'on est kindoki voilà ba ko s'abonner na Market TV ne makamu vraiment le loto ko yinda po papa bomanga lobi fa pasola faut pasola oui parce que makamuso mo le kana kata yango sala so bozui bana ba yebi arrêter ou apprendre so ka longwa yi ranking ya ennemi na yo. C'est pour cela kanda wana en wana mtesala ka boko mabongo na ba niveau moko wana ya bongo ba lokala nebo doit peut-être répondre ya ba leader mususwa motolo kala ngaso ki mwana bimi kotina ngana ko zo ennemi no te parce na mano photo te ngana mo photo nga ote oyi étoile sangani to maindusa yo moni ke bote awana na za suna ote na journée nzila tu peux partir bon ils ont un ranking ya ranking te siko yo komaka yo ibika komana ngo lelo mona suka wuti kote na yo
ayi côté nanga oh tant qu'on makuna boy aduma ba comportement kuna non ba secret na bino mouvement kota utaki ozomona siko ne bloquer ça la siko yo leader o ina mwana wana donc bana mto luka problème oui parce que ba secret ya groupe au côté là qui au comment kuna té et c'est confidentiel ya motema et mon père boy na ye to papa na ye te format pe belé to format ba buta pe soki totali komona yo bandi cinéma kala obima leader quand na bimi leader depuis 2017 2017 comment leader depuis 2017 donc ça tu qualifié jusqu'à lelo 8 ans mais on est télé bon na bana on est na télé na kati on est télé depuis na baka kokota 2020 non on est na chaîne bon on est kalboso na DRTV on est na DRTV. Ouais, je salue mon vieux Gomez, David Gomez, Iggy Forgel, ma chef, moi, Binangwana. On est dans la DRTV, donc DRTV a pourquoi parler. Donc on a qui na DRTV, oui. Non, ma chef, bandi. Vous avez une fois, vous avez production, mbongo, nini. Bon, na moni, na zo laisser télé. Na zo laisser télé, na zo liati. Funa kata. Vous laissez télé, vous liati, mais vous avez succès. Na poza vilo ato le na télé succès zati ato le télé succès zati oh nous on a boy 5 ans na négation na télé na l'équipe ba leader le na télé na succès donc ba leader bazo le na télé en ce moment là bana mona succès na l'équipe bango yo l'équipe on a succès na l'équipe on a succès na indusa akasi de bato na télé yo le kati l'équipe on a succès na bi moto atembe ayaka na émission na ti défi bango to na télé na na télé 5 ans ngolo na l'équipe on indusa oche défi wa monique au contraire aussi sur la test fara ya so bangana lo bato émission ngolo papa bomanga sengi fara na moto ko contredire benga biso numéro wana pour que toye ba l'équipe bino na succès ndenge nini tant que yazo lekate est-ce que tongo zo lekate bongo bana ba kimate te na 5 ans o soki local le mardi on a une émission mouvement se répéter OK mouvement se répéter mais plupart ba groupe abrasser ils ont chaque jour pourquoi ni les autres sala et bon ba groupe bisala bisala omoni lelo bomanga ni moto pamba de 2017 leader ti lelo ils ont mis KTT c'est qu'il a mérité soko bana moko boy alani alamuki ani comme leader éviter cause leader il faut une stabilité ouais. Mais oui stabilité financière ou bien stabilité ya vie ya ba leader belé bazana stabilité te ba baza kota ba parents bazana na sani basana bilia ba leader congolais azo finana ba parents na ba leki mbeto moko te koza bongo te mais nazo ba na makambo na ipona na tanga ba komona bino te bino mo bombiye bi déjà le leader azo kamba bato azana entreprise azanda afina na leki siko ko pesa bato ezo kamba nini ako escroquer bango escroquer bongo neti ndeni omoni bo yo sana tata parler na côté stabilité ouais yo omoni tant on a groupe bana groupe balingi fo yaka koto leader na afandaka oui en cas de pas kozanga place voilà kozanga pe place boye pe boye buto na pe boye leader na kete le quoi faute pe à plaquer leader na mito ngape ka nzoto simba te boye do bana mbongo te bana ndako te mais yo olingi kaka kota ba parents moi mbongo zokota na kata groupe yo zolia donc mbongo kota na kata groupe na ndeni mbongo caisse leader alia parce que yo moko na nzana musala ezati afana chez ba parents so a pesa combien na groupe donc ceux qui na comprendre bien bazo sala ba groupe pour na ko bénéficier na bana na bango moko voilà est-ce que ndebo zala bino mona ba leader bombo yo kana rapi mais oui lokola nga leader moto oyo to binemia même au balala la sima ba ata o alala ka kota ba parents to ka pire est-ce que vous vous rappelez le temps qu'on peut ça na ba conseil donc ba leader bon na posa vila ba tsa ninga conseil te so ni pise conseil ali yo moto ngai no to tika bonga ba tanga bo ba yidi kaka bo ba bi
émission passage obligé avec son Altesse Lobeso na Simonazo mona les grands réalisateurs Justice Misala moto a tika caméra na défaut caméra tout saké le quoi les kamususu tozongi les sous moi que papa bomanga nelengi pourquoi papa bomanga nelengi ngai na zabwe son Altesse te na ningo mateko omoni nga naza cinéaste complet naza humoriste comédien acteur donc aso otunga ina nenga ki papa toke nango na ndenge pe ya classique toke nango donc naza humoriste ba jeter ya cop nanga c'est tout moko sekisa cop nanga ah bon ko sekisa cop nanga différence à cinéma na théâtre ezani parce que toi ma bande ko belé awa bazo pesa ba différence nango donc yo pas ta que connaisseur différence ya cinéma na théâtre ezani bon en fait tant tout d'abord surtout que na base à théâtre théâtre na eza eloko oyo ezoleka na scène ni on tenga théâtre par exemple le spectacle tout ça la kawana on live wana bengi théâtre mais eloko tout dia qui caméra et se positionner moye eza na cinéma maintenant eza na cinéma professionnel na amateur voyez-vous donc na son soin donc maintenant son comme on a niveau ya cinéma professionnel il faut zapper na matériel pour eza pousser professionnel ouais. Ah bon. Parce que obino botuna wana eza non professionnel té. Mais déjà ceux qui déjà autre tourna wana eza vraiment professionnel pourquoi? Tu filtrer du son qui est en tourner. Moi ba mama kele mo bizana kota na kati na kati ya base ya cinéma. Ba biloko wana tout ba gérer on a kati ya ma machine ya montage ya studio ya musique. Beaucoup de boy beaucoup me remixer ba voix. Ou bien ba pesino ba script. On comprend ba script pour na ba ninga batanga et tout mais biso ce que tu travailles na base il y a improvisation OK base d'improvisation parce que la majorité na Congo bato ba ninga cinéma na ninga mabete baza vraiment na motu ya big T ça veut dire batanga ti bon vraiment connaissance à ma casse exacte parce que au moins cinéma za pour na bazo baté cinéma za pour na bato ba ki l'école tant aux on a théâtre au cinéma c'est qu'on a connaissance ça ce qu'on peut baser connaissance c'est ba petit monde à cinéma monde basa ka bisala sala ou bien c'est voilà ce qu'on ça maboki OK parce que base à cinéma sur ceux qui comme on bato bato beta tout la base villa surtout ina ba ya ba script ba ki mambango jonga mamboka ba otanga te maye ezate ba ko jonga ba leader ebele ba ko jonga mamboka niveau d'étude ati mais biso kina ba casting na ba parler de congrès mais pour nous encourager yo ba so bingo biso binga biso parce que mon ngai mon na déguisé ba binga comédien ba mon ngai so casting so na parler de congrès bo manga le moto pa le bateau mo nzambe quoi tout wa est-ce que na carrière na yo obimisa déjà bana basa ebele puis o ba reconnaître apena papa baya ka pe mo pa na yo est-ce que ko bimisa bana obimisa bon pe na bon terme bon on savait moi na pas na bon terme pas si hein abo luoka minono pona yo tango ba boy amabe ozomona mais bana babima ba ebele bana ebele non ndinga woni ngoto sa promotion na bango te na otanga bango te non eza promotion na bango te mais baba nanga so ke neti bon côté ya président thèse moi na ngakuna aza pena mitu aza chef ya groupe ne nanyo sage sage mwana ngai voilà pona ba yiba sage bomanga ne moto pamba so ke na groupe ya président fashion ouais ozupe susu metteur en scène na bangwana des amunda kulumbimbi mwana ngai bazaroka bato bazaka ba metteur en scène pe chez yo ou bien ba commune ba metteur en scène kuna ba commise ba metteur en scène kuna parce que nga na pesa connaissance donc mayele non de ba bénéficier na ba bénéficier na dernièrement tant qu'un spectacle kuna moi na pas moi nga pe papa lili ça va souvenir ça bien non en bon terme comme ça té cinéma on a écouté bango ba tepa nga ko pala bango pe na zaona malgré ba ko ba kamnanga ça ki to comme yo ba tepa na tepa non nga ko tepa na tepa singa na to moni nga boy ouais c'est que makama bien bango ba tepa parce que côté ba kenani be ponja ko la les até côté ba ki bazana stabilité zati côté ba ki wa sûr stabilité zati stabilité à vie to ya groupe il y a tout
Leader wana ba. Nga nambia kana bango na noma mtu. Ba vile là ça va péter grave président Bomanga. Président Bomanga c'est kinga makaza. Ba te pas. Ya moko bani nga. Et ça fait passer hein. Et ça nga passer bana nga moko. Ba traîner. Ba fana kaka. Awa na komona ba soldat mususu. Donc équipe nationale des Awana, talaka biso to binga ngo pouvoir en place. Pouvoir en place ouais. Biso ezaba ya te que non groupe côté bana mboka vert jaune rouge. Aux gens étrangers té. Ngai T'es pour le but vert jaune rouge. Non, vert jaune rouge na question menga. Menga makila ko. Bato bala na biso menga za makila. Menga donc base quoi. Biso ngai ko fondation de Congo. Nani tout le monde ba ko mususu boya. Mais pour nous que na ba LT au sala ta moi boy pour na ko kanga mauzo ata moi succès ba mususu nde zalaka. Ba L brasa tu oza awa oza na sutizati. Mais normalement les gars qui attendent moi quelques groupes oza na succès ya L brasa. Izati. Wana to basala ga yaka ba mbuyemo ba to pilia ba bongo kiki ba cotisation n'importe quoi. Oui. N'importe quoi. Concentré yo moko na ndenge no idéologie, sika ngana mwana mboka na fonga la bord nanga. Yo na sima moto, moto so la dai. Mais on continue vision. On continue vision na comme na comme nani. Na comme ka moto. Na comme moto na moto na déjà sauté. Motanga na sali sauté. Ah ça. Ça a été compliqué. Siko lelo obino ba artiste boyo kana no uchi ko ba. Soki lelo artiste moko a problème. Ndesi to uchi ko mona artiste bougie. Vraiment Nzamba battre les quotas qui est bougie à traverser RDC santé zo permettre de vraiment comme une artiste bo salini ko na ni. Bon ndeko na bougie vraiment biko to la nanga mbote na ngwana de na moto to kutani na total azo ki ne répéter mais ngame président na répéter faut comment ba na koma kité sangono sina doka ngo ki uza malade bo na so kango pekaka na yoki ngo sko kaka ndenge balobaki nanga sima lobi na ndenge asuni une émission parce que son message. Pour biso tozana pona kolandela artiste vraiment. Maintenant na ndenge mabete zone nord na zone sud ya lo wani ti bango ba zwango neti on dirait neti ya ko diviser ba pesa ka ba information na bilonga kotanga. De bokabwana. Teto kokabwana c'est toi di bango ba ko ma uzwa kuna bango danger mais ba danger te. Bango za bino koto tindika chakala. OK biso sko to liki bango na boulot. Hello vraiment boulot. Hello boulot za makasi. Malgré ba tindika ka les ba ba tumsume boulot zali. Mage? Hello pe ba tindika ka les boulot zali. Nandeni ya. Mais ba groupe mais ba ezana bana musuba bota misika ti. Bata bota misika ba ko ngalidia ba tindika ka nani. Ba tindika ka leza mais leza. Na sima na biso bambiaka ba to achale. Depuis bocha bango poids. Donc so vivre là pour la biso bambiaka. Na hello ba groupe c'est belé. Na hello ba groupe belé mais koko na bangonga. Koko na bango yo. Ngamu na sala. Ngamu tali boso na sala ma groupe na awa. Na ela komboko. Kombonga. Donc so to comprendre bien hello bana ni ba c'est belé. Bana ba belé. Bana ba vrai belé. O ba comme ba leader ba so. Ba miso ba kena comme leader boye. Ba jimbela. Loka motala banoki akoma ba chief kuna. Akina mega ke leader. Ba chief kuna akina mega ke leader. Afona koma kumo ba sui koma la ke nini. Bana ngopeka ka ba toi côté nanga. Ba miso ba ke fala sa ba Lion c'est invincible. Et Simbate. Simba kufa, surtout ba Lion c'est invincible. Donc le rabango. Mais soko bobimi na kombo bo finganga bo kufa. Comme ça bomanga. Ngai so ke pona. Te na ninga bete. Moni biso ngai côté tuna leki. Attaque motango ayeba lokala ko na ndiki na groupe président je t'aime na minute wuti weso azawa président je t'aime ba groupe ya ngwana ndoi na ngai voilà donc na ndiki na groupe na ye malgré makambo na ye kuna na ndiki pa na ye malgré makambo na ye makambo na ye makambo na ye tindi trop sola malgré makambo na ye avongana comme leader il était un leader donc azaka na oui oza mwana ye oui oza mwana papa ata na kendenge nini na leka kuna avana comme leka kuna aka papa donc mwana boya ye ezate président je t'aime monsieur Google machouar en kolo il va bwana ce qu'on a kata groupe nezaka bana oyo formé bien na bana mususu oyo formé te pour baza kuna bon na mita kata groupe ne ba kuna minga on a formé le reste on a formé te o ba yi na bakiti mo konso ba ko zaka mibale le reste makila no moko o te tena ngama ko motu vide na kotu indusa
Vraiment, balobi s'abonner na Makia TV, toujours au sokoli to la promotion na yo. Ya elamba no même elongi no moko to la promotion ngo parce que au cause anu ne longi no ye baraté longi ane ze yo. To ko rappeler ngo ko hésiter te benga biso et ko zala bien. Dans quelques minutes tozo yamba prophète ici. Tozo yamba les prophètes ici ya. Wana mutu nangaya. Mutu na oyebi. Oh. Ah. Wana mutu nanguya. Ngasuna moni ngona banoki ba. Prophète ici. Mutu azo pesa prophétie eratakate donc moi était dans le programme à prière na il faut que tu retraite na y parce que pas ça mais là mais na ça va ndenge ni na kindo kina watu benga pona makambo na bah c'est que na malé banga lokoti omoni oui na qui c'est une émission vraiment papa yo to ko ba prophétie là oh ça tala ngaye ozani tata kimbam et combien tala ngana nako mingi te moni boro oyi muda simi makamuzungu tu ya nkombo ante to sambela kana o mais naza moto mais oza bokoko ba viva poza li ka bokoko mais na ko za bokoko te ato no chrétien mais o sambela bokoko oza bokoko mais amona ke côté ya mosana nzambe monde prophète ici il y a Dieu vivant wana makamu nzambe na bo moyi mais asipota kona ba bokoko ba agosipota nga bongo to bana ka bongo iba yebi ko sa ngana muta bokoko pe kaka asipota ngana muta bokoko na ko bwe bokoko te na nzambe lolongo la ke loko bi ko ta ka bongo nzamba na ba charge omoni nzambe babomba bakima ka yete soko via moti na pote nzamba zo mona to mi fana kana kinga nzamba baka muta église mais ayana ba kisi na ingénieur on a un problème na fin de l'année oyo o préparer nini pona bati na yo balanda ko ba fani bati voilà so préparer nini faut préparer le côté jusqu'à l'île o préparer nini te to moni événement ba ninge salami ba tondisi mais to so kasi nini tala so le test na lo boy ngai pona ba ko sa ba spectacle na présenter ba spectacle mais ça ma ki budi ni sala tala yo so bing sanga leader kuna yo o jonga be kamera to na mako benna oh president bo manga tala bina ngana ngai tala bina ngana bato nje bato mona nga bien te omoni yo so bing sa bo manga le moto pa na ba spectacle so négliger ok ngana ebe na bato lokala ba Yves Sassou Nguesso et puis faut émission yo on a partagé le lien avec Yves Sassou Nguesso. À mon ango, petit fils à Mokondi. Parce que tata na ka ba relation bongo. Ba relation li kolo. Yves Sassou Nguesso. Mais ba négliger le spectacle. Te ya ko négliger ngate wana batuna ngana meto. Non, na lobi le spectacle ba bengisa ko ba négliger. Ba nek. Parce que moi ça spectacle pour ça au sel là-bas. On a ma coquette, on a kana na moi Jimmy, au sel là-bas ba bieka kiki boy spectacle. Tu veux pardon. On a kana Jimmy c'est mon ça spectacle. Hein? Moko ngana sa spectacle et on dirait na après ça ba leçon parce que na moni ba spectacle ya toi moko ça po yo sana kisi na yo peut-être on yo te ngai kisozo wana kisite ngana na bokolo bokoko endo za bokoko na na kisite awa na tamana bi pick up te asina bi pick up ozana na kacha na tamana bi pick up te exacte ngana mwana bakoko hein nazanga ba pipila mboka te na kacha donc ngana mono ba bengse ko spectacle ke kuna ba négliger en tant que leader à groupe ça bien te ba négliger ce que na monika bongo vu que pekaka mboka on est tamba tengu na zumeka bango mais na meli mais ça la qui bien te je ringa bien normalement juste quand on beta ba jemo we zara te mais ko faire ça mo temachi bon bala sima bako bengo lisusu ko kende na okende kaka na okende kaka vu que na okende kaka olingi boulongo pe na ça kete batongi ngati vraiment to kozongela yo lisusu okosala deuxième émission o balobi télé zangonga bayeto memango ti likolo ezate ba programme no nini bon il y a répétition tout ça chaque mardi donc de 9h 14h pile style ici pareil mon samedi kaka de 9h 14h pile aussi ici donc toi musikate tout ça wana na arrêt dépôt donc soko wuti o mikalu okiti na otunika nkombo arrêt dépôt ba memo na arrêt dépôt ta monument étage za wana MR la vie c'est les moyens au monde à côté PDG Rufin sans oublier maman Chibrel la maman de la chinoise donc bango toza na ba DJ Messi la Pulga donc bango toza na discothèque la makamute simami wana
D'abord, il y a une activité quoi. Bah, dédicace na yo, poser artiste, poser à ma banga. Toujours. PDG non c'est le montant fanda ba maboko pété aigle. Donc ce que ba moninga boy c'est que mo kondi o sala ngama kamba bien. Na bosani TV nanga eka car. Hein? Vinanga invitation ngeso. Koko c'est balobi vie émission na ba kino gele ka ngoyo. Donc nous le ba ko matos zo ya 14 ba matos pour ne pas saper vacuum akata boulot. Donc son de mon émission à tous nationalité. Il me simba kamba. Quand nous sommes là qui perd donc c'est une mission vraiment et qui n'a pas une valeur colo. Donc on a boussanité mosana nzamba solo pasteur Abraham dès qu'on a tiqué la ma belle on a pu moi pasteur Abraham pasteur naïbi pasteur voilà on a vraiment mosana nzamba yim ta pesanga ba conseil moko ndota mabebe yako kene kuna te maleke bokoko nanga OK kuna te nzamba maleke bokoko no mais pasteur azawana azu orienté ngaka OK na boussanité moi ça pembe Esther my love maman na gay love donc balobi famille Nchumbo papa Nchumbo Antoine et binangwana donc yo sur la témoin d'abord le banga mingi isati kitoko sans oublier balobi émission passage obligé toujours en forme toza musika te na King Park wapi oyo bomona ba image kitoko elekaka soko lingo mélanger kitoko biara malili elongolo ba ndoto mabe komela mo musika te kana King Park espace ezaka moko nkombo mbima bande bandati suka nkombo yaka na eloko moko donc soko ke olamwe na yo bimela bibumwe koleka yo tokozala wana te pona yo yaka na King Park place ko kuta mana le grand PDG sans oublier balobi DG ya propre ya pembe bala propre minengenga loka diamant rien à la belle chancelle na bossante bébé adoré il est riche le boss balobi Jesse Kilolo azawana pona biso tozo préparer événement monene le 28 septembre. Le 28 septembre événement eza awa. Kaka moi événement eza awa vraiment ba billets sont déjà disponible bobenga biso côté nyoso zali eza présenté talent. Babi événement moko stratégique. Eza loka ba événement nyoso te oyo ba bundaka na kati muto ayebe loko ko sala te awa eza éducatif. Artiste, comédien, musicien, danseur aux apports eza polele avant les cas événement les cas d'une émission to boyo comme on a public aux ba nene ko se présenter te ya bo moni to lobi boya ebele bo s'abonner na Makia TV bo partager et ko sala biso bien le là on peut base la stabilité hein faut mingi vous la stable vous la stable ndenge président uti ko lo vous la stable ciao to lela bino ya trop merci yo mtolela mingi asemoliso mboka mingi esprit d'Avina la star yo zaka nini yango ba vidéo no epanzani par-ci par-là boliboye ba secret Makia TV mama nanga mes frères sœurs kabondo taunja tibiwa la ebisibino makambo za obeba na Congo Brazzaville ils ne sont pas au courant ils sont au courant de rien siko nga couche à jeter na chabino ko la ebisibino bo s'abonner na chaîne ezaka moko chaîne kangi Kinshasa chaîne kangi Congo Brazzaville kabondo taunja tibiwa yo ozotala ngo tuna so chaîne ngo za nini yo moto otala ngo ningo s'abonner ningo commenter ngo ba so chaîne ngo komo nini bo s'abonner na chaîne ka moko Makia TV kabondo taunja tibiwa Makia TV okoja makambo minene ngo baba histoire ya ba artiste comédien na biso ngo baba derby ya ba artiste na biso kota na Makia TV okoza jamais déçu en français aussi vous serez jamais déçu avec son Altesse Maman Lobeso kabondo taunja tibiwa babi awa ozala jamais déçu tala kin Brazzaville awa okina miki chaîne yaka moko Makia TV vous s'abonner vous partager ba commentaire ba j'aime na bino wana yango ndesa na biso toza yo muto na problème mozo lekila yo mo ebika makambo ezala par rapport à makambo o boina moi li solo no mo bolibara OK no beta ngo batba mona ba peso ba conseil OK no musika te Makia TV yango nde kangi minute kaka mulongo bato basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozo wele ani babuka ngalo kolo nini o mama na yaki mutali boso tikanga émission ka moko chaîne yaka moko Makia TV abi ado kuta ba vrai chéri lokwa nga ezemoli swa mboka yo pe yaka na ozila